makambo ya mabala oyo to basi kobengana mibali na ndako ekomi fréquente eko loba ba ko yoka te tala ndeko mobali oyo bali komona ye akufi nani abomisi ye to bani mwasi mutabomisi ye to ndengene ni mwasi na ye abomisi ye mwasi oyo bakutela ki na poto na français babala na gite kasi tango ba ko bala na bongo na Congo Brazzaville tango babala ni communauté de bien ba comme na poto mwasi abengani mobali obo mesano tanga abengani mobali azui mobali mususu akena atena ndako jour ya fête ya famille mobali aye mwasi ayena mobali na ya sika mobali oyo akokita du choc wana asali AVC akufi nani abomi mobali oyo abomi ndenge nini AVC yango asalaki yango na fête wana to asalaki yango wapi qu'est-ce que devenu siko mwasi oyo azali wapi epesi pasi yango bakam autre kosola bino lelo awo ba musicien congolais bazalaka na valeur de soutien pa ba congolais na yebite pona nini au moins ba ko défendre pe couleur attraper en mboka na biso est-ce que po bazalaka corrompu po ba yebelaka pouvoir en place to pona nini to ba yebaka ba makambo ezali ba sanité pesi pasi kasi tango na Congo démocratique ba ko pesa ba musicien valeur te libanda ba musicien congolais bazana valeur ya ko sakana te tala awa image ko mona wana Maman Bilabel nzembo na ye na Kenya Nairobi bale ko interpréter yango et pas ya bana école primaire na Kenya s'il vous plaît na Nairobi concours mobimba pona nzembo kaka ya Maman Bilabel na Kenya Nairobi pona sali sadeni kitoko na yo kizambe motindo ya mpasi banyokolio yaka pembeni nazalise wayo ya motema Tovani bomwana tomeseninga nayo dunia Tovani bomwana kimoninga na miso ya mama ndeko na biso oya Kasai oya Muluba oya lobelaka bongo bandeko na yeba Kasai azongi lisusu mbala oyo abis trop c'est trop yoka message oya yeba bandeko ya Kasai parce qu'ici il y a les gens qui ont souffert na moko yo opposant Bazali vous comprenez. Mais évitez tribalisme, évitez ce genre de choses. Nous devons éviter. Bobambi Fayou Mabanga, et vous oubliez, vous êtes les premiers. Les peuples nomades, c'est nous les Kassaïens. Les peuples nomades. Au Bavanda Kisikamokote, ça biso. Au Katanga, on va vous retrouver là-bas. Dans le Bandundu, vous êtes là-bas. À l'Équateur, vous êtes là-bas. Au Maniema, vous êtes là-bas. Kindu, vous êtes là-bas. Kifu, vous êtes partout. Et quand nos frères Kassaïens Bazobamba, ba candidat président Missouma Banga. Vous oubliez aussi que ces candidats-là, Bazana ba fief tanabango. Naebi ke biso ba africain en général particulièrement ba congolais fois kumputu congolais ko sala nyonso tout pour la kaka akoma mikili ya mpoto après ko kendaka Europe na nzela ya makolo c'est-à-dire que aux avions au Kenya côté ya Turquie Grèce conso au côté sorati maiti au côté bongo na France na Belgique na Allemagne conso côté au pays na Amérique ba tu ba kendaka Brésil a kiti wana makolo akati si ba Panama makati si konso kuna pona ko bakaka na États-Unis d'Amérique misu bakati ratina na Canada et pesi passe nzela wana ezali bena route de l'enfer bandeko belé batika na kawana basa nzemi ndeko oyo asala ki expérience ye wana kei abiba fisto ndeko oyo ndela oyo ezali pasi ye biso bandeko bayate est-ce que bakoyoka biso ko bayate yoka ndeko yango monda plus kiza na batumso on a avancé OK de frontière yango ya Colombie frontière Panama ya Colombie donc ya toza pena chemin de fer bato mataka donc azo koma siko ya la vie est difficile.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi soit papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo azali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ozala na Brésil ozala na États-Unis ozala na Venezuela ozala na Sénégal ozala na Namibie esika oswani tala émission na bino yango yo oyo ebingai merci mingi kasi soki oyebingai te mba liboso mona ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na kosenga na osozali mba liboso tala biso yo o s'abonner ndeko soko s'abonner kobosa na te o kofina bongo cloche ya notification pour o rataka programme na biso ata soki mu kete na bandeko ba s'abonner déjà kala webi habitude ndenge zalaka esengeli na yo ndeko o partager ka ya masolo auto betaka awa zalaka pona bisote pona plaisir te pona konuire badute mais pona esunga yo esika de kwa koyaki yo okoyate est-ce que komi voilà esika pe de kwa longaki yo olonga tukendaka nango ndengwa ya biso masolo to betaka awa tozaka ba principe
soki ndeko lobi totanga kombo totanga kombo soki oboyi pe totanga kombo totanga kombo te mais ndenge to kobetela yo lisolo yo oko comprendre vous comprendre ezalaka ndenge wana bobo sonate to pesa bongo merci na Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo celui qui continue de nous faire confiance ndenge Michael Josh a la confiance na émission o pesa la maka ndenge bino pe to sengi na bino ndeko bo visitaka bongo site ya Michael Josh ya site ya Michael Josh eyebani mokili mobimba soki yo nanu oyebi ndenge okota na site ya Michael Josh te benga biso tokopinda au lien ya site ya Michael Josh pona okota otala tope olingo sona Michael Josh yemoko obengi biso topesa au numéro Michael Josh osona Michael Josh pona ba beaucoup plus d'informations ndenge olingi ozwa mais oyetali ba forme ba veste ya taille nyonso tu kolata tout mutakoza na élégant kota na site wana okozwa yango. Un clin d'œil na partenaire na biso Genesis Hotel soki ndeko na Kinshasa période ba fête yango conférence mariage anniversaire nyonso to lingi esalama na Genesis Hotel salon Congo zali wana plus de 200 personnes ekozwa kitoko salle climatisé service traiteur et vanda vous comprendre au ultime kilino so lingi libanda ya mboka okoyi na aéroport Anjili soki o bukaki déjà au salaki réservation ba ko zo banda na aéroport ti na Genesis Hotel kola la bilaya la mwazate yaya la na hotel oyo so kola li confort kola la hotel akinte kwati kola esika lo kufa fa hotel tete o comprendre Genesis Hotel nde makambi yaya pilipili ya mama Yowanto mama Mado ezali kosunga batu tanga wise mama Mado ezali kosunga batu yo tikala a mitali yo yaya anti-poison ezali papa fisto yene bandelo ba pa publicité belebe te ba publicité te to ko pesa annonce pour la compagnie yo biso eloko sur l'écran a vous rapport la compagnie yo fungolo esprit pour ali émission ya éveil ya conscience yaya telanga ba chem avant de mettre lisolo comment est-ce que moi na moi si oyo abomisi mobali na ye na AVC bande ko ya basi ba ya basi to yemte ko suka ndenge to yo kaka mukili oyo za makambo makambulo qui t'a dit ravia tola la chaque jour sauf que là il te la muki problème passi yambo to mettre le solo wana tika to développer au moni bongo na titre de moni yango wana na ba ki yango ne ba déjà ba monsieur congolais ba ça négliger vraiment et pas une biso est-ce que ba monsieur congolais ba ça négliger pour na nini pona basali nde balobaka basali basi ya ndumba kozala mwasi ya ndumba mpona bango lakisi nini bango mokonzi oyo ezalaka na pouvoir bango nde bakumisaka mingi est-ce que en réalité ezalaka foti na bango to balandaka mouvement parce que lelo eboyebi mboka na biso kongo ndenge ezalaka soki oza président ozali chef bamusicien bakokumisa yo tomona yango ta bana ntango ya franco bango bapapa na biso bakoko na biso akala bayembaka bazaka tout proche de ba musicien on comprend parce que ba leader d'opinion est-ce que ndenge ba komisaka ba kondiwana êtes-vous sûr na mutema na bango bazaka pour bango êtes-vous sûr tant ba kana ko voter ba votaka bango ezala makambo susu to comprenaka to ba retirer les points sur les i yango ça na ke ba tu belé ba sepelaka ba musicien congolais te ba ndeko belé ba kagela ba musicien congolais pour ba musicien oui c'est vrai ba sala ba bu belé tango bana ko kende poto c'est quoi d'ailleurs makasi okomona ndeko mususu azui ba musicien atira ndako na ebalala pona basika ko futa botambo ya tembe bali ko abuser na mwasi na bango bali ko abuser na bana bango yango wana e révolutionnaire batu et comme pour musique beta et comme passi kasi et suis moi 10 ans c'est vrai musique bana ko beta tesika buto moni muke bande ko bali ko zonga na musique mais ba msu balinga ki musique songa ba super balinga bango musique ezonga te alors voilà un conseil ce conseil ezali au lieu de ça désordre mais on peut se bébé la France kuna oya ko linga kende akei oya ko linga kende te vraie façon ceux qui vont saboter concert ya mutu to bo yima bo ça la mobilisation bo yeba batu ba kende te ba fa na bandako wa so muta kei asalimpiaka mitalie kasi ko pekisa busa la musala na ye wana ndi mabiti soli pembe est-ce que vous comprenez tala sikaboui batu bagangaki balobaki kosala iboy siko concert afali ebeti to ebetite banani batikali na soni oh ceux qui manifestation a permis parce que manifestation a permis ceux qui vont manifester qui peuvent avoir contre concert wana oh ba ngibe pour ba koti elingo le kala miable tala sikaboui est-ce que combat ekui ekufi to nini na ebite bi mo pesa réponse ngala zongi pour to ba musique congolaise puisque ba congolais biso moto valoriser musique na biso te tala ba boko ba paya ndenge ba valoriser la musique na biso tala ba deko ba fali ba faire so ba ke Côte d'Ivoire ba ke ba bisika ndenge ba yambaka bango
ndenge bayambaka bango. Est-ce que ça dit sengote un grand artiste congolais Betty Paris Défense Arena oyo ataminde bato lisarate meye a Betty Ngodada ça gito pas na biso n'est-ce pas nazali mutu ya falite na gimara musique yo ate meto pesa information pour la penio ko talisa yo o papa fisto yo pas musique te information pesa yo parce que biso cahier de charge to pesa ko information total isa yo makamwele kana mukili to ko makamwate pour anine est-ce que to vente le makamte fallait ametaki mutu sa ko bangote alors pour la yo to pesa information mabe ni zali wana to pesa information que concert et betaki vous comprenez na Nairobi bana ya école primaire basali concours festival munene kaka pour interpréter nzembu ya mama Milabel wana esengote ba valoriser musique na biso te et si ka bango biso to valoriser musique te mais ba to mususu ba valoriser musique na biso wala ko dans Nairobi so que na appelle ko ba Mozambique ba musique ya Milabel ndenge beta ko ndimate ya ba musiciens pe ils sont légion pour la mission de valoriser musique wa te ba bango chaque fois richesse tam la ra sous-solté na likolo boy même musique na biso musique o lelo eta partout tout le monde oyo c'est la musique congolaise les rumba congolaise pour nous sortir en anglais on va comprendre en est-ce que vous commis tala ndenge bana oyo bali ko interpréter nzembu ya mama Milabel na kena Nairobi pour la salisa deni kitoko ça fait la fierté de notre musique makambo oyo ça n'est de trop bato bali ko déclarer est-ce que ba wewa to makambo oyo salama conflit oyo salama bande ko na biso ya Kasai na bande ko ba province mususu ba nani en réalité bali ko banda bani wana après ba recherche to monde ko la bande ko ya Kasai nde bali ko banda likambo oyo lekaki ngona na Katanga oyo ekomaki boma muluba etika nyoka sala bo maya oui c'est vrai ba amplifier ngo bali ko boma batu ya Kasai bandi ko so ba luba est-ce que ba nani ba bandaki bo yebi ke ba batu ya Kasai ba luba ne ba banda ko boma de wewa oyo ya Katanga yanga et refléter makambo oyo là on peut pas se trender tout ça avec oyo tout ça kimia nous cultivons la paix et non la haine to kozongela yango mais pour la savoir que ça unité nationale na lingi oyo ka makambo oyo message oyo ndeko na biso oyo ya Kasai ayeli bandeko musu ya Kasai alingi koloba landa no bandeko oyo la ya ko finga te kozwa ta ya kofinga te zwa ta ya koyoka na ndeko oyo eske azoloba ya solo to ali kokosa awa to sola pembe ezali radio lokoli en même temps tilanga no ba j'aime partager linga la ndeko oyo. Bonjour, ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je ne vais pas trop, beaucoup plus que ça la maquiller la vidéo, mais j'ai besoin de se faire expliquer et se faire entendre. Mes frères Kassaïens, venez ici. Bandeko nanga baluba baluba nyoso tu boya awa ba combattant ba militant nyoso et DPS boya awa mes frères boya baka kemanda ici laka boya baka kemanda ici laka qui pensait dans cette république que Tshisekedi akoka comme président est-ce que bobosa ni slogan manda ko lubama awa que moluba moko ta koki ko pouvoir vous oubliez ça OK. Et si vous allez vous souvenir de ça, vous savez, la cause était quoi? Pourquoi les gens disaient ça? Ils ont suite, il y a un comportement bizarre. Ils ont suite, il y a un sale comportement dans Bisso, où nous devons être conscients. Et je l'ai dit, je l'avoue ici, personne ne m'a envoyé. Le roi Bino, mais ça n'a pas été le biboye, ma pession, ngai mo na mboka, na banga kananga mutute, na yaka na lobakananga vérité. Et je l'ai dit, je passe. Au moins, on m'a bé, midjembika. Au moins, on m'a bé, mais la poison koufa. La biso te rotikala. Boye ba ke pouvoir ici là. Moutou akanisa te que Tshisekedi comme président un jour. Personne. Parce que si on peut citer les véritables opposants dans ces pays, hein, même le président Félix n'était pas sous les chevilles. Il y a Frank Zongo. Vous allez comprendre? N'était pas même sous les chevilles. Il y a Djom Ndongala. Parce qu'ici, il y a les gens qui ont souffert. Namoko yobo opposant, Basali. Vous comprenez? Mais évitez tribalisme, évitez ce genre de choses. Nous devons éviter. Bobambi Fayulu Mabanga, et vous oubliez, vous êtes les premiers. Les peuples nomades, c'est nous les Kassaïens. Les peuples nomades. Au Bavanda qui c'est comme côté Sabiso. Au Katanga, on va vous retrouver là-bas. Dans le Bandundu, vous êtes là-bas. À l'Équateur, vous êtes là-bas. Au Maniema, vous êtes là-bas. Kindu, vous êtes là-bas. Kifu, vous êtes partout. Et quand nos frères Kassaïens, Bazobamba, candidat président Missouma Banga, vous oubliez aussi que ces candidats-là, Bazana Bafief Tanabango.
Et si ces candidats donneront aussi le mot d'ordre, et n'oubliez pas, dans chaque province, ba gouverneur de la province, et Zaka Kabatu ya ba province, vous oubliez, Moutou appelle ce mot d'ordre na Kasaï, c'est un Kasaïen. Et celui qui peut donner aussi le mot d'ordre Bandundu, Asa Moutou Bandundu, il peut être le gouverneur. À quoi ça peut la péter? À quoi ça la Moukongo? À quoi ça peut la péter? Na Makambo Basali, Martin Fayoul. Est-ce que vous donnez la motivation à d'autres candidats de venir battre campagne chez nous, Kasaï? Vous oubliez les conséquences de ce qui nous est arrivé quand Kabila était au pouvoir. Tobama Kabila Mabanga, Kabila Bandakinda. C'est pourquoi les Kasaï là est en train de souffrir comme ça. Parce que même à Tokangi Kabila Ndoki, moi je ne peux pas penser que Kabila a ça la mandat surtout sans qu'à Bongi Sata Kasaï. Mabango Tobamba, moi j'étais encore au Kasaï. Je me rappelle de cet événement là. Mes frères, Boti Kabavi Ouy, pouvoir et les Kakanango, pouvoir et la Kalibelate. Pouvoir et la Kalibelate. Félix passera. Et quel est le bilan, nous, Kassaïens, parce que jusqu'à présent, tu sais que des gens qui Kassaï bon, c'est nos frères Kassaïens, et les abattus à Nunduté, et les abattus à Maniamate, et les abattus à Quaterté, et les abattus à Kongote, et les abattus à Katangete, nous, Kassaïens, Bisonde Tolingite Kassaï Tongam, Bisonde Tolingite Kassaï Wana, et la paix visible. Parce que surtout c'est que Félix est en train de se dépouiller, se déchaîner. Donc, melelelo, Kassaï au la miroir. Biso ba Kassaïen, nde bandoki ya liboso. Et je pars plus loin, bandoki ya liboso ya Congo, biso ba Kassaïen. Nous on pensait que quand l'IDPS sera au pouvoir, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Mais le contraire, changement au monde, c'est Tshisekedi qui se bat seul. Mais nous, les Kassaïens, on ne soutient pas Félix. On doit se le dire la vérité. Tous autres sont Félix, c'était Bamontard, désordonné. Et Zalana Kassaï, dans ma province, nous sommes tous, vous, désordonnés. Vous créez un marché pirate na Katanga, vous, les Kassaïens, des désordonnés. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Je ne sais pas comment je peux vous définir. Mes frères et mes sœurs, j'ai du mal. Je n'arrive pas à comprendre que ça fait de la honte. Nous défendons le pouvoir. Le pouvoir que nous défendons, étant nous-mêmes originaires de ce pouvoir-là. Mais nous-mêmes, on ne sait pas gérer notre pouvoir à nous. Et comment est-ce que les opposants vont nous juger? Et au lieu d'envisager de voir qu'est-ce que nous devons faire, vous êtes toujours là, Fatih Béton, vous êtes toujours là, Fatih Béton, vous êtes toujours là, Fatih Béton. En citant Fatih Béton, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Tu sais qu'il n'est pas président de Kasaï. Tu sais qu'il n'est pas président de l'UDPS. Il est président de toutes les 26 provinces. Il est président de toutes les tribus qui se retrouvent dans la République démocratique du Congo. Il y a solo bandeko mingi ba africain en général, mais particulièrement il y a biso ba congolais tout ça ba foi kumputu. Congolais comme on a attaqué lupangu na ye, azalaki bien à Congo, azalaki bien, ako préférer attaquer lupangu na ye, attaquer nyoso pas que des poteaux, attaquer l'Afrique du Sud, attaquer le gouvernement en France, attaquer le gouvernement aux États-Unis d'Amérique, na banzera nyoso tout Congolais zanga kate africain en général, ils ont fait ça passe. Nyoso tout à quoi, ce sont nos dirigeants africains. Les dirigeants africains prenez conscience. Continuez à prendre conscience. Revenez à la raison. Prenez l'exemple des présidents des Maliens. Prenez l'exemple des Burkinabés. Prenez l'exemple des Nigériens. Prenez conscience. Jusqu'à quand les Africains continueront à souffrir? Jusqu'à quand vous allez maltraiter votre population au profit des Occidentaux? Talasika Bubandeko, Moutakolunga Congo par la centrale et Afrique. Azui Avia Ketina Angola, Aïna Brésil. Yaya, Nzela Obale Okende Kokada. Makolo. Olunga Brésil, au cas d'ici Panama, Panama, pays belé, San Salvador, ok, on se retrouve aux États-Unis, à Mexique aux États-Unis, et ça dit pas si je vous conseille, bande konzela, ça dit d'ailleurs qu'on souffre, à Kolandate, bande koba kenzela, on a l'éli à Kosakarate. Baléli à Kosakarate, ndeko atindi vidéo oyo, na ebié très pas fisto, ngala ke ko mekandelo, na Brésil, tout ça la émission moko boshimaka moi pas fisto, ngala bokena ko makaka. Ndeko atala ke na nzela a filmaka
afilmaka tango akomi Dieu merci na basungi à côté des États-Unis. Papa Fiston siko il est temps tchai vidéo na ngai like ça batu avant Papa Fiston nzela o ezala yangote na ebinde ko bien avant kindi grand fan ya radio lokole akendaki pour l'expérience abimaki wana yena mwasi na ye na mwana na bango nzamba sungi ba komi les États-Unis yaya bango nzamba sungi ba komi ebele pe ba koma kate bazo suka na nzela yaya tozoloba boyoka luka moyen nyoso tout okende États-Unis mais ya kokota zamba yaya bato ebele ba otikala wana ayi Papa Fiston na nzela zomona ba squelette ya batu okota mwana yo mwana bisu scorpion rouge asuyo nyama ba asuya kote na pantalon traitement exacté kuna bazelaka mutute botambola tongo midi pokwa bamusu ba na libulu potopoto soki okomi ezaka kanzambi epesi pasi la nana mo extrait moi c'est mbisa mudeko ndenga to explique yango monda cliché na ba tumso avancer ok de frontière yango ya Colombie frontière Panama ya Colombie donc ya toza pina chemin de fer bato mataka ka donc azo koma siko ya la vie est difficile. Voilà vous indi ndendo kwa lobby bande ko ebele nzamba salaka grâce bakomaka soki pe okomi les États-Unis yango yaya ko kanzata ke so côté des États-Unis au koti eza lola te makambo ezo changer e bandaki na France sika pe États-Unis azo préparer bombe yaya ata au côté des États-Unis au vandaka na yo ozwa green card ozwa mukanda ko kanzata ke siliwana shita simezali koya bande ko ebele ba ko retirer bango mukanda yaya olobaka ni ndango kotaka ba kotala makambi olobaka bino ko kanto ofo États-Unis wana bo fa na Canada obwaka ba futaka yo ba pesa ko musala ozwa pe carte de travail de travail o kaniti esili tintin bazo ko landela au moment au porter bokoyo kasango mais lelo yango wana Michael Josh sponsor de émission Oyo azo ko organiser émission spéciale. Tout ça là qui a battu en Europe, France précisément, si quand tu as battu aux États-Unis, Canada, tu as la bino. Yaya, tu as l'émission, tu as expliqué bino, bino battu pour les Angunda. Attends, ça a permis de travailler aux États-Unis, il faut ça la nine. Quand on a que nous aussi de permis de travail en Esili, dans les États-Unis déjà, dans ça la Canada, comme yaya et belé bakozonga. Vous voyez combien va gagner loterie, mais va kendate. Ou gagner pas loterie au comme États-Unis mais bazongi sa bango yango ba secret wana to une émission spéciale au Michael Josh a organisé pour na kosunga tala Michael Josh congolais oyo azo kosunga ba congolais Congo africain oyo ali kosunga ba africain mususu azana américain akolo pe na tiki na ngai mais ayi wana pa sunga lokola mon ami personnel JDK Diamonika, soda ya poto, soda ya mikili, asunga ki batu ya Europe. Donc on appelle Michael Josh, ali ko sunga soda batu ya continent Amérique. Est-ce que bokomi et kenda kandengo wana. Voilà, to kozonga l'émission spéciale ko raté yangote, to ko sabino ko sala journée. O to ba quitter Tolobi. Voilà. Ya to ko beta sika bo solo, ya ko makamba ngo ya basi ya ko maka mibale comme fréquent. Dernièrement, l'homme est passé awa, bon. To ba le solo o aliboso ya kisana na photo wana o mona e boso wana na to mona na noir jeune garçon o na jeune fille o ba bi jeune fille oyo abomi jeune garçon oyo moi c'est un mobile va fana randa kumoko na ça ba précision te ba pesi plus précision te mais to survoler ngo ka pesa de ma so trouver deuxième mission to vendre lango il paraît ba na ki fête o mona ba na ki fête yaya ndeko ya biso comme se doit benga biso pesa biso histoire oyo pour na to expliquer ba ndeko pour benga trop papa fisto ba kambele ki na Europe o na France ndeka nini ba bomi mutu pas moi ça bomi mobile tout na mutu ko ozo ba tenenga nini bisto mettre les choses avec précision o ça na précision a pesa sur précision to ko bete yango wa ka de to yaya tout ça il paraît faut na précision en moté mais ndenge bolingaki to survoler yango ndenge ba lobi ya mike ke bazaki na fête son phone à mobile est sonné mobile a juste phone abimi libanda avandi ko solo là ce qui pas ou melaki ce qui peut ndenga nini on ne sait pas moi ça bien landi
On ne sait pas s'il y a une discussion ou quoi. Moi, si a démarré Moutouka. Toyebite, moi, si il y a pour ça Moutouka. À ça, on a encore a démarré à tout Timoubal la Moutouka. À tout à Matelier, la Moutouka, à Ekozong, on va Koufi sur place. On ne sait pas. Nana Bengaki. Namusala. Camaradi, to quoi? Mon bala ben a fait. Pour la makelele, toi qui m'a qui moi sinaye ayoka, on ne sait pas, on n'a pas de précision na lisolo oyo. Ce qui va famille, ya mon bala toi moi si ba na précision, benga biso pour na to expliquer bandeko lisolo oyo. Na sala ko ko mulaite pour na yebi pena fondement na yangote. Biso to évoluer ka ndengwa. Comprendre? C'est que bien. Voilà. Ya to kota sika ba na sombele suka bisanga lisolo oyo to ko betela lelo, bandeko ya brasa biso kota. Bandeko ya braza bokota parce que ça solo est libino. Ndeko ya braza kota, ndeko ya France kota, France nde mankambo. Ba mama ya France mbote na bino. Ba mama ya Château Rouge, papa fiston de la bino fa, mama ya Château Rouge. Boza danser, boza mystique là. Loin des épreuves du cœur, ba mama ya Château Rouge. Na ba mama ya Matonge, ba mama tout ya poto, ba mama ya Suède, mama Bibi, mbote na yo. Comprendre? Mama mami de Suède, mbote na yo, boza belé, voilà, mbote na bino tout, et c'est comme Vandi, voilà, on est ensemble. Jeune fille, jeune fille, maman, to tanti likamboute, moi si oh, on m'a fait le canard, oh tu bleu yaya. Moi si wala bana ko vanda boyebi na poto ndenge zalaka okovana mutuma 3 mois 6 mois vaina to to vana nanu to bongisa malembe soki mbongo monani to kotina la famille pona ko balana comprendre et ça ka ndengo wana to stimula makambo ebele ono mariage kaka mariage kate et ça possibilité o futa ndako ya mwasi o futa ya mobilité to vanda kaka ensemble tangu to rezumango to sangisi mbongo to tindi to ki ko balana. Bafana na jeune garçon ya pendant que tout le monde a photo défilé wana. Bafana na mobile na yewana, on n'a pas précisé. Ba botabana, toi botaba ça on n'a pas précisé mais ba ko fana ensemble moisi na mobile. Ba sangisi pe bongo très bien ba umeli on n'a pas précisé, ba ça là combien d'années on ne sait pas. Ndeko moisi oyo congolais Brazzaville, la congolaise à Brazzaville. On n'a pas de précision au début que ba kena Brazzaville, ba on va congolais ya Brazzaville. Excusez-moi. Voilà. Tant que mon on a liba les coquilles, bah c'est décidé que le là na Afrique, na pays. Bah fouti ba ticket, nyo surtout bah keisiko na Congo Brazzaville na Brazza. Bah balani mariage munene mariage wana pe ezana YouTube. Bolanda yango na YouTube ko mona yango. Batu ba lia, ba mela, ba sakana, ba sepela, mariage salama qui toko. Ba comme si mari et femme, des officiellement. Tango bazongi na Paris, boyebi biso en général, ba africain en général, partenaire congolais, tolinga ko bala na communauté de biens parce que nga Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, Cameroun na mona le royaume Congo ra biso wana. Balinga mi ko bala na communauté de biens, toté mana wana. Ya ndeko mwana ça pas fisto ngala comprendre raté hein communauté de bien nous ceux qui mobali communauté de bien ça que non moi c'est na biloko na ye mobali paye na biloko na ye ba sangisi communauté de bien mais oya biso mariage o komona moi ça na eloko te ah te eloko moko tata bigité ngala tini mbongo na jouer na longo na Congo na Afrique na ye na eti na poto biloko na ngeza déjà na somba ndaku na nga na sala makamunyo surtout mais na ndimi communauté de bien to sangisi na ye et comme ya biso mbale en cas de divorce to kaboli katikati et ça n'a problème te mais ceux qui moi c'est ça na biloko na ye et belé la plupart des femmes boba la communauté de bien balinga raté ou bien séparé ou biloko na nga na neni papa fisto tout na banduka bas na neni donc avantage ka ceux qui mbana mbongo le bana ni communauté de bien kotoana bososo na suka nango tant ko le côté ngana mimio na poto na mimio na Afrique du Sud ma kamne surtout tant on partager ale bengani mbali na ndako otika lintelantela bas ba ko febele ils ont ça passe tant bazongi na France à Paris il y a eu dispute quelque temps après dispute kakane ça la comment la mode ba bengana mbali na ndako et ça na mbali so bengana 15 fois à quoi bi kende biso. Et le moi ça me fait mal au cœur.
bandeko ebele ba en Europe bandenge mabete tout ça la extension surtout en France Belgique et consort ba comment kotika autorité na bango pa basi oh madame alobaki boye donc ah madame ça donc ozo banga madame surtout madame akobenga na yo na ndako ba mama ya basi botana si bandeko ya basi botana si heureusement nzai pas dans la raté makambo on est ba kati ba location familiale oyo bambal ce qu'on permis ah d'une part c'est bien pour Valère a pas payé bana Valère a pas payé bana ko yebana te pour bande ko ba komena bango ba balangi a donki e ba tala bango te a so kelekene na yo kaka donc bazaki na besoin ba papa ka pona ko satisfaire ba besoin na bango na nenga ki papa boye autorité ndako bazalaki na ngote ba papa ebele ba perna ki autorité na bango ba mamba ko ba ko dominer bango pona niso ka sakani abengani na ndako sika bandi ko ko papa ndeko mwasi oyo discussion mbal na ye abengana tonto obozo mona wana bengana tonto wana ndako mbal na ndako kaka nezalaka bakamba ngope na Congo na Afrique ezalaka bien na Afrique babengana ne mwasi mais awe koma mwasi abengana mbal tango abengana tonto oyo tonto akei to ebite songi ya ba pasteur songi ya nani mingi ezalaka mona suki obengana mbal na ndako mobalo ko zowana aza personne camarade mbal na yo to relation moko bayeba mbal na yo baba na ko intoxiqué yo bayaya basi bandiko basi bozo la ka intoxiqué par batouté ke bengana mbal na yo kutuboye aza jigolo sala betite quand tu aimes les mariages c'est quelque chose de précieux est-ce que komi to sur la pembe eza radio le couler c'est là nga ba j'aime yaya c'est là nga ba j'aime tango abengani mobal na ndako ndeko akei akomi ntelantela ndeko ali kotala donc bien tout autant de gisa à se sacrifier à investir à moi si wana baloko basala ensemble article à 0 boy et pesier passe mais courage ya mwana mobali et c'est là kenda ki bana ko kokate on ne sait pas que se passe abi il y a une fête moko ya famille na éviter fête ya famille fête ya club ya relation on ne sait pas mais la fête wana donc moi je t'ai bengana mobali azi mobali mususu ayo coach ndako bande ko mobali bino bato ba bengana kabina o bino na ndako na opene bino kaka to opene bino soki moi ça ba nimbilinga yeba kana mutu mususu déjà na esa kabino chaque fois moi na mobali na ndako ko linga moi mususu libanda papa ni moi mususu libanda mais bolingo ya moi ça ndako esi la kateza ka intact kasi soki moi si ya libala mama o na ndako abali ko linga libanda na ndako monaka bolungo kitaka la personne a des symptômes, tu peignes rabino. Au moins, la réponse est comme insolente, la réponse est comme mikuse, ça la gâte. Je sais pas que virus est déjà. Est-ce que comme tu peignes? Vous comprenez? Est-ce que comme ils ont rendu moi? Tant que les combats ont accueilli, moi si on a dit mobali mususu à côté d'Andako. Chose grave, bandeko, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une fête, il y a famille, monsieur va faire ta famille, monsieur va faire il y a les habités mutualité sont aux qui sont venus mais fête imoraka. Et ça dit que et pesi pasi. Mobile wa benga ndaku akeko se retrouver la fête wana moi si na yo wa benga ndaku ayena mobali mususu na fête wana so ni pété en tout cas ba mususu ça rappelle que comme ça rappelle ah ya ta obeti mabe ya moi si yo ya bo obeti mabe tout ça kabatu ah to kondana kate to pointa kabatu du doigt te mais to penyara kaka. Et si comme mabe zali to bagama mabe et si comme malamu ezaka malamu to tata mutu mabe so ça la raison ah to bagana la raison biso fonctionnement de la radio cool est-ce combien on comprend et que na rende ngwana voilà et que na rende ngwana na fête ba fandi to ebite ba kapé que moi si so kazana mbali msusu akutani ba bizetio ba fi ba sa ba chaîne fiwana et il veut faire voir Alex ba mbali wana keno azimo mbali msusu. Or, papa wana azaba ko benga ba cœur sensible. Il n'a pas pu supporter. On a toi talisika vandaki. Esika vandaki. Azota la kuna. Amoni mwasi na ye na mobali mususu. Peut-être mobali wana yebiye. Peut-être mobali wana collègue à service. Peut-être mobali wana mutu songolo parato kuzeto nani yo moyibam o salaka. Akoki choko wana te. Azoko bina pe ata moi sitangana bala ko bina na fête. Ako bina na mutu wana. Moi c'est dans la balova nandako agova na mutuana donc ndako yanga peut-être to sangisa mbona moi to somba to na somba na tsala koma moi sitanga to na somba et ça communauté de bien donc ndeko wana komi ko lia wana ndenga na mesa na lutu na mesa et comme yé et pesier choc
choc ndeko akokite apike mpiaka asali crise ya AVC na humilité quelque temps ndeko mobali oyo congolais à Brazzaville akufi choc wana ekokite akoki yango te akufi yaya ndeko ya mwasi yo obomisi mwana ya bato. Oui, c'est vrai, le mariage c'est sacré. Yaya, après tout, ata mwana mobali azali mwana ya bato, azana papa na ye, azana mama na ye, azana baleki na ndeko na ye. Yo posana papa na yo, ozana mama na yo, ndeko baleko na bosangani ko mutu moko. Donc yo siko tango obomisi parce que l'amour est bomaka ya solo. Bolunge bomaka ya solo balanga nzeba yemba. Siko mwana ya bato. Mwana ya papa ya batu, mwana ya mama ya batu, yaya ya batu akufi pona yo opesi choc. C'est na feti wana okokai ko yo moko te. Soka to lingaki, mobali msotie na ndago. Boko sama comme libana te ke ndeko a mona te. Donc yo lingaki ndeko akufi o finir ye. O silisa ye nyoso tu epesi pasi ba de wa sepel na ngote. Bandeko wa sepel na ngote. Tala sika boy mwana mobali lenge mobali akufi kaka boy pona nini choc na côté sika ya bandeko ya mibali ya bindu bandeko ya mibali ya ezaka na ndengo bino tsebo comprendre jeter bo comprendre jeter yango alors to pesa papa ka la raison to ndenge nini o mwana papa bazala mama 5 mama liboso ali sous mama 3 4 mama pour ata o sali fier akepa oyo. Oh, ça dit fier à Kepa Oyo. Mais si quand le temps où christianisme est juif en plaire, Batouba dit qu'au Sambela, Barabino, moi si moko, Bani moko, papa m'a dit Hollandais yango. Alors, Basiba dit qu'on profite de la Chicago. Est-ce que papa Oyo, si on a moi si moussou, à l'endroit où AVC, pour soucier à Bolingo, mais Soukara, à Bolingo moussou. Est-ce qu'on comprend? Papa Oyo a couffé maintenant, ma mort est paix à son âme. Ce qui est réunion, ce qui est mutualité, ce qui est famille, ce qui est tel, que moi si il faudrait se méfier. Peut-être il allait encore être en vie. Tanasiko, Bomo Yamutu, et Kofi Kakabu, à Kofi Kakabu, et Pessi Passi, et Yabino. Ba papa, tout ça bien à ba maman. Ba maman botika ko bengana ba papa na ndaku. Po mabe e kokota. Tala mama oli soto betaki wana. Tala mama oli soto betaki wana. Abengana papa na ndaku, azwaka bana mbongo ya bana, allocation familiale, éviter bato ya social ba mona ka na Facebook, ba mona ka na numéro na yene ba statut konso, ba beng saiti ba kati mbongo, abandi ko luka asonga su papa kala, ba bengani telantela. Maman les gars, maman, ce qu'on a vu c'est que par jouer en France, wapi au commissaire papier OK. Autre le bagité, tout lobby. Et ça fait d'une part moi correction pour la fois bien à papa. Est-ce que vous comprenez? Il y a un gars qui m'a fait refouler ba topé et ko pesa ngabe mutu ko soa. Ndeko ba benga papa fiston. Lobe non makambo oponga na lembi. Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas, c'est un Camerounais. Moi, Camerounais, mais papa, moi je ne comprends pas, mon fils. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'à l'époque, les Blancs venaient en Afrique nous prendre par force, nous arracher dans nos familles pour nous amener en Europe, aux États-Unis, pour aller travailler pour eux, sans même nous payer. Mais maintenant, nous-mêmes, on vient. On leur facilite la tâche. On paye les transports pour nous-mêmes. On change même les passeports et consorts. On fait des histoires là pour arriver à la destination. On arrive nous-mêmes. On vient nous-mêmes. On veut même travailler gratuitement. Et maintenant, ils commencent à nous arrêter pour nous refaire en Afrique. C'est quoi ça? Ça, c'est injuste. Quand ils venaient nous chercher, on ne voulait pas. Et maintenant qu'on veut venir nous-mêmes, ça pose un problème. Il faut parler de ça. Na seka ya sakanate. Na seka ya sakanate. Donc, l'histoire d'Abisso et Suki Awa était Yabino et Pesa Makasi. Oh, ils allaient émission, il y a éveil, il y a conscience. Tu bêta comme solo, pour na tout comité mais en mouté, pour tcholate mais pour na peigner au kaka. Et si quand de quoi, koyaki yo okoyate. Ndeko solo d'Abisso, soki aux années solo à bêta. Au bon le solo au point. Témoignage, au loba, au tatola, au bon au point ya. Benga biso, pesa li solo na yo, tinda audio. Tokotala li solo catégorie nezali et puis tokozongela tokobeta yango 4
kaka ndengo linto bete yango est-ce que komi to fonctionnera ndengo wana voilà lisolo oyo et suki awa ya partager lisolo oyo partager peut-être et sungi yote mais go sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala est-ce que okomi c'est que bien. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à ma partenaire Nabiso, Namoni Wana Genesis Hotel, Namoni Yoame Pilipili, Yoame Tangawisi, Mamado, Bandeko Nabiso, ya Anti-Poison. On est ensemble avec vous. Voilà, grand merci à Nathalie Wanga Mitonga depuis Brooklyn, à Mada City. Wana base bene radio lokole yena Mélanie Wanga na Mada City na bosanité Titi na de longues jambes wana base ya radio lokole et kendaka ndengo wana. Merci na Chris Larisse Pelende réalisateur de l'émission Oyo. Merci na Winnie Larisse Pelende et assistante ya Chris Larisse Pelende. Merci na Claudine Larisse Pelende na script la fille à papa très intelligente. Nyo surtout wana boyebi yango sous la coordination ya la femme à la taille d'une tige spaghetti ni kubire ni virage. Mamari Naomi Larisse Pelende la femme à la compression. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Kasi ya moto développe pas titre ozali kuna liboso tika tolobana boy yaya sponsor na biso ya sika Michael Josh omoni ba montre oyo montre ya Michael Josh marque déposé à mwana mboka ezali ko sala mabongo na États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo e wuti États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso yaya to ko changer ma montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata ya ngona ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka o ya na mboka ba paya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a des mabete mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango montre là ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka de boîte ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana mboka bana ya Afrika Mike Josh azana partenariat to pas actionnaire moko ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco baby Visco zali compagnie oyo basalaka ba wax hollandais na Hollande yaya tala ndenge mwana mboka liko tombola bendele na biso na mboka ya bapaya Mike Josh donc bino bateka ba wax hollandais o super kingal baso bango na cher commandé yango à partir ya Mike Josh numéro yango ato tili yo baza numéro yango wana bo benga Mike Josh direct soki bongo de lekate benga biso na radio lokole télévision déco yo to ko tia en contact na Mike Josh bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin de faire une boutique à Mike Josh pour ce que ba mbole belé na Afrique du Sud awa to na mikili msusu okomona courant ba magasin kaka ya Kombo alors yo soko lingo za mutali boso ya kufungula magasin na Kombo ya Mike Josh ya mwana mboka benga Mike Josh aliwa to benga na radio lokole yaya okoso ba montre okoso ba super wax hollandais okoso ba soulier à Mike Josh ba chemise ya bien tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto okobi kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh to sala ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko moya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngo na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia
ezonga epai ya mwana mboka Mike Josh kulu doyen Michokoto okobi c'est que bien donc pour beaucoup plus de détails yaya koka moi de changer ma montre dans l'émission lokola mai Mike Josh Marga Moko yaya on a un problème nous les Congolais tolingaka kolata griffe ya bapaya ta sika griffe ya mwana mboka totombola bendele ya mwana mboka bakonzi bote na biso na Congo partout yaya wataka montre kombo nini la ta montre Mike Josh boni ngai ya mwana mboka est-ce que différence ya bango biso bango différence yena bokomi Mike Josh yaya benga na lombango ozo na boutique oteka nyonso oba oteka marque oyo benga osala salon de coiffure koto osala suki koto ote moi étagère moko te kabloka Mike Josh te to supporter mwana mboka voilà o tolobaki te tolobi